Jani Lutula. Nazo zela ba question, mes loulous, mes fans, les amis de Sila Bissal, nazo zela ba question, je suis là pour vous. Bino siko bo pe sa ba question. Si fa ba bi okenda. Naza. Abi aza. Azaki na ba matanga. Maman sikoyo, moral ekomi bien, tala kaso uti na ba matanga yeyo. Azo konga mananu na bomba yo Masudi yeyo. Mbote. Mbotado. Je suis là. Je suis déjà de retour. Sifa babi aussi beauté la bio comme munene. Il a comme nene. Sifa. Madame. La moumino trois Fatimi. Merci. Amen. Sifa la femme douce. Wapi douce on a zanango. Douce what? Azo swan Safani Masudia douce ni azana. Amen. Zamba osala ka. Salut. Sila. Sifa obala. Ngano na balite. Sifa obali. Nante. Sifa pe na balite. Ngano na balite. Sonza pe singa libala boromona ka melulu. Ah oui. Tant tolobaka ke TV zaka radio te TV. Et à TV donc bato ebele bandimaka te ke TV ezaka radio te. Ah bo bengaki hypocrite alingaka bato te alingaka salaka boye te quand même. Bo confirmer ka ça hypocrite. Babi misala eleka maloba nebele. Donc mams anata oganga te. Mams anata sa polémique te mo mikolo ko mama ba verset biblique Bible zo bato linga na biso na biso. Balobi SB mikolo eza ko inda ya bilenge ya boyo ko zo aviso na SB te. Bon mo muto apesaka baninga chance na vie. Muto yo apesa muninga occasion ya osala eloko mo pa gagner moi 10 francs. I wana mutabolingo ti. So bolingo ni boluka azasu nango. Azo aider gouvernement. Alongola bat na chômage. Bolingo ni bolinga zalakisa so ba preuve d'amour yango yo. Ba preuve d'amour yango yo mamsa olakisa. Bomoni retour. Ya sifa lokwa. Bat baganga ki sifa. Est-ce que ça la lisupa na ye sifa parce que ya za hypocrite. Bomoni sikoyo, bomoni. Babi mikolo tourbillon point final. Bomoni point final. Sifa lokwa ye de retour. Sko bato banda ko loba. Na ba koko banda ko loba. Na ba batata mwoso ba lobaki. Bomoni botika na soni. Akipa baninga te sifa bela akenda otala ete. Bino mo ilingi soki mutasale loka bimaka ngayo sila bisalu na otiko tala sifa lokwa mais non. Neti biso ba oyo. Et toujours ba problème na biso. Ba Esther Mukanda e ba ya kanga bi o pixer ay ko tala nga. Et ça là déjà bien parce qu'on a pixer. Ce qu'on sifa lokwa pe SB a pixer na e. Donc nyoso ba fa non on a TVT quand même. Babi tourbillon point final ezo liande batu ezo kanga e kangi pena colle serré et si ko ki mezate point final nde makambo bomoni retour à sifa lokwa sko bato balobaki ba sankaro lobaki sifa lokwa azabo ape position ape bino position bat bando sa position sifa lokwa pied bino botala kutu sifa lokwa yeyo na ser na ye ya mutema ya est-ce que sifa bisino ke yese na mutema sifa lokwa owa o kana e bat na yebele na sima mams esilite bogangaki Fani Masudi bomoni est-ce que bomona so Fani Masudi oui yeyo de retour Fani Masudi pa longwe akipasute a hypocrite Fani Masudi Superman est un nene. Oh, on a pas dessiné voiture. Ok. C'est un qui est pécable. L'accent on a pour la. Omoni oh. Yo Superman. Dala FM. Dira toujours ba commande na ngachko. Oyo. Gracita. Bonjour Valérie Bangui. Merci. Le Menambo. Oui. Vous êtes bien, j'espère.
Tania, nazozela ba question. Rose, Jani Lutula, nazozela ba question. Mes loulous, mes fans, les amis de Sila Bissal, nazozela ba question. Je suis là pour vous. Bino siko bopé sa ba question. Si faut babi okenda. Abi aza. Azalaki na bamatanga. Maman sikoyo moral ekomi bien talaka so tina bamatanga yeyo azokonga manano na bomba yo masudi yeyo mbote mbotado oh nalela poulet na makemba yango nazofisa masudi akalingelanga makemba na poulet awa Miss Melissa Loda, Miss merci Chacha Chims. Maman ikozala bien pour tout le monde abino bomona biso kala. Mbelekete sila maïsa pembe. Benga mbelekete fayo. Je suis là. Je suis déjà de retour. Si fa babi aussi beauté la bio comme munene. Il a comme nene. Sifa. Madame. Na mwimino trois Fatima. Sifa bazotu no kenda wapi? Nazaki na ba problème nakufelaki maman esengaki moi temps en repos vraiment nazwaki 4 ans. Eza ba rôle ba pesaka nga so ba pesinga rôle ya français na ozonga na français. Eza nga eza ba personnage. Couleur préférée na nga ezalaka noir. Ezalaka noir mais un mot marron un mot marron mais Nicolo na moke na nga na vert na orange na éviter ce point na photo linga na biso nyonso parce que Bible lobi na biso même Jésus-Christ nous a laissé il a dit aimez-vous les uns les autres comment na olinga sifate na olingo aza pemeni na nga te je prétends aimer Dieu nzambe to mona te tozoloba to olinga e wana tozokosa faut d'abord biso sur terre to laksa bolingo to linga na makasi to linga na vraiment makasi place bato bazangi makambo ezanga zanga mikete mais il faut to s'aimer de l'amour ezala au centre pour to se supporter parce que to tira ka mabete faut tia ka mabena se bolamu ya muninga likolo l'amour couvre tout voilà merci amen sifa la femme douce wapi douce on aza nango douce wapi azo soin sa famille masudia douce ni aza nango amen zamba osala ka salut sila sifa obala ngano na balite sifa obali sifa pe na balite ngano na balite so nzamba pe singa libala bomona ka melulu batakoloba boza wapi bakoloba lisusu boza wapi Fani Masudi azongi Sifa Lokwa azongi Mimika Bongo la fille de ouf mikoto kuto obenga kutu Mimika Bongo te Mimi Bisalu kalate bo mone lisusu bo moke bo abata mankaka diaka bata keto na ntilulu banketo na ntilulu na bino ekufela ka bino bo bela batension bo bela bestoma mais SB azokende en avant ok na ekaka donc botika polémique ezanga mutuna makolo donc muto sam sabo betele maboko bo boke ba fleur ale to telemi biso to boki la mams ba fleur parce qu'on mérite hein so lobelika mams marambu oju marambu boye apesaka marambu atalate bon comprendre ya lokola ngala première aboye na bien petite sœur nanga Flore Mbomba yaka petite sœur yaka mwana mwindu yana peso makambo na pesi makambo eno pie makambo ete ke funa leka na ba TV na ndakolo bangam na pesa Esther Mukanda makambo ngam na pesa Flore Mbomba makambo non tant exact parce que nanga muto fula ka mutu aganga te na ndakolo leka soki ngai te non na pesa mapambolo te mam siyo azofula baninga ndeko so otalaka théâtre osaka maboke ofandi na ndako eloko akosala eza te koyoka soni te kende pasila loba ndeko nanga pardon nayaka ya na yo na esue na maboke oyo zwanga fasonenga pianga makambo opeso makambo baninga bango yoyo moni li militaire princesse de la gloire baninga bango yoyo bazojouer na mams Sifa Lokwa mita atali ki Sifa Lokwa na etabi tenga nanga baloba to te na ke jouer parce que naoza l'art bo finga to tenga naoza mbongo point barre point barre do ekoma polémique te
Les abakouk ngapé kombo nango la primaire abisalu tokeka bongo la primaire abisalu. Noki mutu moko apesi mamsi conseil abi bokabwana te na gabi boza bino bolingana oui mamsi abi oui apesi verset biblique moi soyo c'est un don du ciel apesi verset biblique bible zo bato lingana biso na biso. Est-ce que boyeki esika critiquer ke bango kuna merci ma copine ndongo le bonga na gabi mais moral bango kuna balali. Est-ce que boyeki esika misi a prononcer mot bango kuna balali alobi yango te parce que aza mutu esalaka a mosenzi te a me moto ana réflexion normale aza pe na sankara te bomoni sankara mte ekoloba na place ya mams ye moko aleki na TV. Merci na bino na nde bozaka ebele bo consommer toujours point final ya film na bino. Les abakouk ngape kombo nango la primaire abisalu tokeka bongo la primaire abisalu. Noki mutu moko apesi mamsi conseil abi bokabwana te na gabi boza bino bolingana oui mamsi abi oui apesi verset biblique moi soyo c'est un don du ciel apesi verset biblique bible zo bato lingana biso na biso. Est-ce que boyeki esika critiquer ke bango kuna merci ma copine ndongo le bonga na gabi mais moral bango kuna balali. Est-ce que boyeki esika misi a prononcer mot bango kuna balali alobi yango te parce que aza mutu esalaka a mosenzi te a me moto ana réflexion normale aza pe na sankara te bomoni sankara mte ekoloba na place ya mams ye moko aleki na TV. Merci na bino na nde bozaka ebele bo consommer toujours point final ya film na bino kolobaloba na batata mwasi balobaki bomoni botika na soni akipa baninga te sifa bela akenda otala ete bino molingi soki mutu asali eloko abimaka ngai oyo sila bisalu na oti kotala sifa lokwa mais non neti biso ba oyo etozwa ba problème na biso ba Esther Mukanda bayaka ngai o pixer ay kotala ngai et ça là déjà bien parce qu'on a pixer ce qu'on sifa lokwa pe SB a pixer nae donc nyoso ba fa non na TVT quand même. Babi tourbillon point final ezolia nde bato ezokanga ekangi pena colle serré esika okima eza te point final nde makambo bomoni retour à sifa lokwa siko bato balobaki basankaro bolobaki sifa lokwa aza boye ape position ape bino position bato bando za position sifa lokwa pie bino botala kutu sifa lokwa yeyo na ser na ye ya mutema yaya est-ce que sifa biso noke ye ser na mutema sifa lokwa owa okana ebadi na yebele na sima mams esili te bogangaki Fani Masudi bomoni est-ce que bomona so Fani Masudi oui yeyo de retour Fani Masudi pa longwe akipasu te a hypocrite Fani Masudi Superman Superman eza munene o na mona ba dessiner voiture. OK eza mukebe ka bo l'accent na ngana pona chabote omoni oyo yemo Superman Dala FM dira toujours bakomani na ngacho oyo Gracita. Bonjour Valérie Bangui, merci. Le Menambo. Oui. Vous êtes bien, j'espère. Tania, nazo zela ba question. Rose, Jani Lutula, nazo zela ba question. Mes loulous, mes fans, les amis de Sila Bissal, nazo zela ba question. Je suis là pour vous. Bino siko bope sa ba question. Si faut babi okenda. Naza. Abi aza. Azalaki na bamatanga. Maman sikoyo moral ekomi bien tala kaso tina bamatanga yeyo. Azokonga manano na bomba yo Masudi yeyo. Mbote. Mbotado. Oh, nalela poulet.
nalela poulet na makemba yango nazobisa masudi akalingi nanga makemba na poulet awa Miss Melissa Miss merci Chacha Chims vraiment ikozala bien po tomona bino bomona biso kala mberekete sila maïsa pembe benga mberekete fayo je suis là, je suis déjà de retour. Sifa babi aussi beauté la bio comme munene comme nene Sifa matama na mwimino trois fat Sifa bazotu no kenda wapi nazaki na baproblème nakufelaki mama esengaki mwa temps ya repos vraiment nazwaki 4 eza barole bapesaka nga so bapesi nga role ya français na ozonga na français eza ngai te eza bapersonnage couleur préféré na nga ezalaka noir ezalaka noir mais un moko marron un mot marron mais Nicolo na moke na nga na vert na orange na éviter ce point na photo linga na biso nyonso parce que Bible elobi na biso même Jésus-Christ nous a laissé il a dit aimez-vous les uns les autres comment na olinga sifa te na olingo aza pembeni na nga te je prétends aimer Dieu nzambe tomonaka te tozoloba toolinga ye wana tozokosa faut d'abord biso sur terre tolakisa bolingo tolingana makasi tolingana vraiment makasi place bato bazangi makambo ezanganga mike te mais il faut to semer de l'amour ezala au centre pour to se supporter parce que to tiaka mabe te faut tiaka mabe na se bolamu ya moninga likolo l'amour couvre tout voilà merci amen Sifa la femme douce wapi douce on aza nango douce wapi azo soin sa famille masudia douce ni aza nango amen zamba osalaka salut sila Sifa obala ngano na bali te Sifa obali Sifa pe na bali te ngano na bali te so nzamba pe singa libala bomona ka melulu batakoloba boza wapi bakoloba lisusu boza wapi Fani Masudi azongi Sifa Lokwa azongi Mimika Bongo la fille de ouf mikoto kuto obenga kutu Mimika Bongo te Mimi Bisalu kalate bo mone lisusu bo moke bo abata mankaka diaka bataketo na ntilulu banketo na ntilulu na bino ekufela ka bino bo bela batension bo bela bestoma mais SB azokende en avant ok na ekaka donc botika polémique ezanga mutuna makolo donc muto osamsa bo betele maboko bo boke ba fleur ale to telemi biso to boki la mams ba fleur parce qu'on mérite ngo so lobelika mams marambo ozu marambo boye apesaka marambo atalate bon comprendre ya lokola ngala première aboye na be petite sœur nanga Flo Mbomba yaka petite sœur yaka mwana mwindu yana peso makambo na pese makambo eno pie makambo eteke funa leka na ba TV na ndakolo bangam na pesa Esther Mukanda makambo ngam na pesa Flo Mbomba makambo non tant ezate parce que nanga muto fulaka mutu aganga te na ndakoleka soki ngai te non na pesa mapambolo te mam siyo azofula baninga ndeko so otalaka théâtre osaka maboke ofandi na ndako eloko kosala eza te koyoka soni te kende pasila loba ndeko nanga pardon aka ya na yo na eshuwe na maboke oyo zwanga fasonenga pianga makambo opeso makambo baninga bango yoyo moni li militaire pressé de la gloire baninga bango yoyo bazo jouer na mams Sifa Lokwa mita atali ki Sifa Lokwa na etabitenga nanga balo batote na ke jouer parce que na oza l'art bo finga totenga na oza mbongo point barre do ekoma polémique te les abakouk ngape kombo nango la primaire abisalu tokeka bongo la primaire abisalu noki mutu moko apesi mams conseil abi bokabwana te na gabi boza bino bolingana oui mams abi oui apesi verset biblique moi soyo c'est un don du ciel apesi verset biblique bible zo bato lingana biso na biso est-ce que boyeki esika critiquer ke bango kuna merci ma copine ndongo lo bonga na gabi mais moral bango kuna balali est-ce que boyeki esika misi a prononcer mo bango kuna balali alobi yango te parce que aza mutu esalaka a mosenzi te abe moto ana réflexion normale
aza pe na Sankara te bomoni Sankara mte koloba na place ya Mams ye moko aleki na TV. Merci na bino na nde bozake belé bo consommer toujours point final ya film na bino bongo te babito pia position te menga na mpeseli position nanga la première abisalu bisous bye.